gérer la moto. C'est ça. Moto va donc compter mon kilo valable. Et nous avons que ça là, moto. À ce que nous sommes mobali, avec ça là, moi si. Alors tant que moi si aïe, pena mobali, mobali a une moi si, ne ma bé et bandi et continue à mokili. Que le mariage soit honoré De tous. de tout. Vous comprenez? Oui. De tous. Donc, l'ibala est sengeli et pese sengo na batonyos. Mais ce que ça n'a souri, ya maman ya kato vanda. Yo me koko tandanga libala. Bozo ça l'assemblée ko boza ba fiançailles. Mais moi ça ko la pana yo. Bozo ça ba ko sanzoto. Bilo mandenge wana déjà libala wana et koti souri. Présentation ça libala té. Présentation pardon et ça ko na mutoye pona osenga loboko ya mwana mwasi. Au combien nous avons autorisation à nater. Il y a que moi si on va dire que bosse bana, on va dire que va avec moi sur la Bali, bosse sanction d'autres. Non. Bosse parier. Parce que la personne exemple moko, Nzambe a même là qui Adam, moi si Adam a fait ça cadeau, tu sais. Oui oui. Adam a fait ça qui mbongo, Adam a fait ça que le monte pas Nzambe. Oui. Ozomona. Le rôle Nzambe ça papa. Yemoka kamati mwana na ya moi si. Oya créa. Après si Adam a zaction na lisumuté. Ba 3 ans to sama banza bete. Parce que même les autres banines, femme soyez soumise à vos maris. Oui, à ton mari. Et le mari aimait vos femmes. Donc papa non valable. Oui parce que baso bato saka mibalité. Basi oyo ba mikisaka luso mibalité. Baza na libanda ya mokano Nzambe, pe baza na libanda ya Mozambe. ata babala ye. Azo mériter libala te moi wana. Il faut que moi si ato sa mobile na ye à 200%. Mobile pas linga moi si na ye à 200%. Po bo souyer bolingo na binote. N'est-ce pas pour moi ça azo banamba na ye. Batanga payo. C'est grave. N'est-ce pas mon mobali azo bana moi si na ye. Tala ye kuna yo pesa moi si yo bolinga ye pour nani. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Mbote, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à un moment où on a l'émission, on a Pessibino merci. Vraiment, il y a Bino, ils simple présentateur, on a Bino évangéliste Cédric Makela, où Alingaka Bino, Bino, Lingaka, na Pessibino merci. Mais on change pas l'équipe qui gagne. Tout ça, on a l'émission, on a visto Lingaka Mingi, tout est à la résidence, il y a les révérends pasteurs Vincent Makela. Dans mon la caméra, tout ça, on a Josué Liwana, il y a une image, poto bima 565 nanda kuna Bino. Les lots vraiment ils allaient sombrer sous Kabisanga. Les lots dans le sujet mon ko aborder na musala Nzambe dans le bangote na opesa ina no salutation parce que tout ça na résidence na ine to lo bakra tout ça na résidence ya pasteur Vincent Makela na ko saluer apesa ba na Nzambe mbote. Shalom les révérends pasteur. Shalom l'eau valable petit frère Jésus-Christ Cédric Makela mwana ntuka ya Nzambe serveur électronique Nzambe le kana pambola yo bonjour na ndeko je suis Luanda caméraman espace Nzambe le kana pambola ye na pespe bonjour le pa ya
mon fils chauffeur, fils à papa, et puis bonjour, et pas est-ce que mon thème moi c'est ma chérie, ma bébé, ma kibé, la servante de l'Éternel, Bénédicte Chipatoka, Makela, Kolo Azana, na Bangwa Pambola Bango, na Komores Masia, Pekola Pambola Bay, Banso Baso, Nabiso, Oba Pesa Mato, Ponako Yoka, émission, la deuxième émission Moko, exceptionnelle, émission Moko, pas comme les autres, Nzamba les Kano Pambolo valable. Merci. Merci beaucoup, Patriarche Vincent Makela, parce que vous allez trop simple, être heureux dans l'émission, vraiment à lever, à lever, représenter valable l'émission. Nana tout na tolinga ko tout na santé parce que nzambe ndinga zo batela kola ko la muza habitude to kuto na ndako ndenge ni santé ndenge ni évolution zo kene santé za malamu nazo bomba la mingi nazo ele ko zo tumisaka mo mukeza misu mais na boina nzoto na kanisi je m'importe quand même bien par la grâce de Dieu nzamba zala azolokum mais santé tozoko bana yesu obi tozana nzoto nzoto ezana ba caprice na yango mais tompesa na ba caprice wana te parce que le roi tozana pe manabo moi tozana envie nzamba azolokum tokumisi. Merci beaucoup Papa Vincent pour la question moto yibelo mo muke na émission totuko bandeko ba Holanda to sala nayo Papa Vincent olobaki mingi obisa ba révélation mo makas zela vraiment ils ont rôle ba eloni za sima na yo le bato bimisa ba révélation moment question réponse pourquoi Papa Vincent biso bato yo nzamba benga pe nzamba pona depuis to yiba na mike to sala nzambe et le que tam sa chose en molimo mo santu long valable. Amen. Donc tout ce que moi je parle on a le baka et pe mama sima na ngoya ya molimo mo santu. Donc bokonzi oyo nzamba pesingai eza bokonza nzoto te eza bokonza makilate eza bokonza maite mais eza bokonza molimo. Lorsque moi je parle de la part du Seigneur. Oui. Alors tant nous sommes de la part du Seigneur muto prasa molimo nzambe soka zo kango amona pala ke muto yo nzamba zo bana munoko dai. Donc to misaka maelo so to tangele angote to misaka maelo yo to zo pa batute mais to pesa maelo oyo nzamba pesibiso na nzela ya molimo centre no valable. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela to continuellement na muzino ya émission na biso. Papa Vincent question na wa tout na yo vis-à-vis tozana mukili to mona vis-à-vis makambo ngezo le kala mukili. Et question na wa tout na pona nini mukili et komi mabe komi na mukili makasi ça dit quoi mabe komi mingi na ba domaine nyonso ça dit quoi. Oui alors voilà ben merci pour na motunda mabe komi na mukili parce que bato ba banda mabe na nzambe bato ba banda mabe na nzambe omoni nzambe tanga sala ki mukili sala ki na forme te et sala ki vide nzambe asali mukili alobi ete parce que mukili zali mulili hein. C'est ça. Les qui dans le noir, mais Dieu a fait que lumière est là. Alors que la lumière soit. Et la Bible nous dit que la lumière fit. Oui. Alors, si Manzambe ça a surtout, Nzamba mona que c'est là qui mukile zala. Gérer na mutu. C'est ça. Mutu va nous compter mukilo valable. Et Nzamba ko sala mutu. À ce que le mobali, avec ça là yé moisi. C'est ça. Alors tant moisi a yé pena mobali a na moisi, nde mabe e bandi. Et continue à Mukili. Parce que ma bébé na Mukili à partir il y a foyer. Il y a Bosangani, il y a moi c'est dans Mobali, bah comme ensemble, de ma bébé et na Mukili. Alors diable a joué les devants de Kola Mutu, abadi au Konza. Na Mutu, na Mukili. Donc ma bébé ne bandi, natina, il y a moi si na Mobali, na sena moi. Ah, Papa Vincent, natina moi si non ba tant tout le monde a bon tout le monde a tout le monde a libala parce que ensemble batuni balé comme déjà libala. Ah ouais. Il y a combien de sortes de mariages? L'homme valable aucun mbango hein. Mais nako répondre yo parce que émission za yote. Amen. Bien habitude za yo, bien za ngai. L'homme valable mabe penzako et banda penza partir ya bolingo moi c'est mobile. Car ndeko lobi. Oui. Donc base ya mabe na mukili ezali lisanga ya mwasi na mobali. Oui. No peso mo mukeli ndakisa moko. Soko tangi na mukana ya jeunesse. Oui. Obanika na chapitre 1 verset 1 ozomo na création ndenge nzamba kelaki tina basekuna na ba chapitre 2 banini au moins ndenge nzamba kelaki mobali na mwasi akelaki batu. Donc tant kaka mobali mwasi epene na mobali babani na bolingo pour passer la foyer nde mabe bandi wana ozomona donc mutu bikelam oyo nzamba keli moi c'est mbali bazali base ya kopesa satan nzela
pour Satan abanda ko konza, Satan bana ko régner. Alors, donc il y a combien de sortes? Il y a mariage. C'est ça. OK. Il y a seulement d'accord bandega nini? Le lenga le mariage. Oui, il y a combien de sortes? Il y a ba marque ba mariage. Le mariage là moko. Il y a seulement un seul sorte, il y a mariage. Et parce que libala ezali ezate que moi semble beaucoup de bobandi libala. Ouais les libala te eza fornication. Oui, tokotanga ngona ba verset. Libala ezaka moko. Oye sengeli mutu akenda ba famille ya mwasi. Ba famille mwasi ba pese ba condition. Akokisa ba condition wana pour libala et salama. En dehors ya wana l'eau valable, libala mususu ezalaka te. Donc libala esalamaka na niveau ya ba famille. Ba famille na ngai na mama bene, ba sangani, ba famille mama bene, papa na ye na ba famille ba pesi ngai condition. Tolingi pozo mwana biso o sala boye o pesa boye, o sala boye, o pesa boye, o sala boye, o kokisa boye. Ngai na zui makambo wana na kokisi yango. Et puis na kendeki ngai moko te. Na zuna famille na ngai banoko batataleki batakulu tso na bango na bandeko na ngai bango nde bakende ko sala makambo ya sœur pour na sœur akota ndako na ngai na ko kotisa ye na ndako na ngai te avant que ngana autorisation na ba famille na ye libala ezaka ka moko oyo Bible ezali koloba esengeli ezala honoré ezali libala ya famille lo valable soki mutasala yango te asala na mbeba liboso ya kololo valable. Ah papa Vincent na moni yo kotivement na musino makasa mais vis-à-vis to mona na mukili to mona ba mabala mso esalama moi sina mbali bakutani boya sente moi sina e azune moi sina e andimi charge ya zemi bakomi ndako mo ba wipo bota bana tipe lelo bana bakoli mais yango mabala o Bible so boya ti pe mabala o nzamba so boya yango na lobi yango awa donc batu bazali base ya destruction ya mukili batu bango moko bazali ko sala ba makambo oyo Bible e comité e boyi oyo nzambe aboyi nde bato zo tinga mana yango baza ko sala yango no pisa kaka verset chapitre mo verset moko soki okotia bato bayoka yango tozwa Hébreu 13 verset 4 l'eau valable batu balanda ola bandako to memi moi innovation na émission omona appareil yango moko ezotanga etanga biso ba verset na ba chapitre c'est ça portable na yo ndem te kotanga oui Hébreu chapitre 13 verset 4 soki bandeko bayiko ko fongola bana bandako na bango batanga yango tela biso yango batu bayoka maka Bible lobi Hébreu 13 verset 4 ça va Hébreu 13 4 oui. Que le mariage soit honoré de tout, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Merci beaucoup, l'homme valable. Nakanisi innovation oyo esali bato malamu. Nakosenga yo zongela ngo lisusu pour la meilleure audition, ozongela ngo lisusu et kosala bo kitoko. Surtout pour la bana nzambe bato to maloba nzambe bato yo vie na biso ezali scellé par la parole bato vie na biso ezali éclairé par la parole papa lo valable mwana suka ya nzambe zongela ngo susu vraiment et ko sala malamu s'il te plaît. Merci beaucoup papa Vincent. Hébreu 13 verset 4 c'est ça oui. Hébreu 13 4 Que le mariage soit honoré de tout, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Merci. Je crois que c'est la parole de Dieu. Oui. Bible béni non valable. Que le mariage soit honoré de tous. De tout. Vous comprenez? Oui. De tous. Donc, libala esengeli epese sengo na batonyos. Ezala bo mutu a honoré libala na ye. Et là, comme il Bible lobby, souir nyonso o eza na lit conjugal. Mutu azala exempté. Na souir nyonso o eza na lit conjugal. Donc mutu akima. Tope mutu exempté ni moba ke mutu a quoi yate. Azalate na ba souir na ba mbindo ya lit conjugal. Mbindo ya lit conjugal ni ngolo ba nini.
na limbolango mbindo ya li conjugal ekoloba ke bobalana te mokuvandi ndako moko osomona donc li conjugal na bino ezali suye obima na famille ya mwasi te ozwi kaka boye okoti na kata ndako na yo obimi yanki donc mobali yo moko mwasi okomikota na kata ndako mabe makasi osomona mais bien bien osomba que le mariage soit honoré de tous osomona que le lit conjugal soit exempté de tout le souillure osomona basuivi nyonso tu elongwa donc mbindo nyonso oyo nzambe asala te mpo na libala oyo satan atia na bomoi ya bato na lit conjugal na mariage na bango na bolingo na bango ezala te mpo na ezala te esengeli bato ba-honorer mariage na bango que le mariage soit honoré na bato nyonso na famille ya mobali na famille ya mwasi na bakamarade na bayebani na bato ya quartier epi na bato nyonso yango monaka soki bato babalani bato bayaka na mariage ezaka bato ya famille na yo te na bakamarade na bato ya quartier mokolo nga na balaka na bato mosusu topesaka invitation te bato ya quartier basambela kutu mpe epai nga na kamba église te me omonaki bango babi paster mosu azobala fo tokende ozomona nasilika mpo nani po invité te kuna namonaki yango esengo namonaki bajuma namonaki banani eseprise nga osakana te bazwa koyamba nga bazopesa nga oyo nabenga babese bapesi mwasi na nga bese tusa banini namonaki famille ya mwasi na ngai namonaki famille na ngai banoko na nga banoko magi batimote papa kolutu bapapa jado bamindo bino surtout kutu bino eza kobaka mingi ya bene pardon ozomona donc mariage efezala honoré na bato nyonso ntango bokovanda pesike moko nzambe akopambola bino epuis satana akoprofite na kati ya libala na te mpo abebisa yango mais soki eza na suir ya mama yaka tovanda yo moko okotisa ndaka libala bozosala assemble kola boza bafiançai mais mwasi aza kolala pa na yo bozosala kosangisa nzoto biloko ndenge wana deja libala wana ekoti suir mabe eza na kati. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Parce que ça protégé. Nzambe oyo asali que mariage ezala institution moko comment divine. Bilo comme ça ngalo pamba. Bo adopter ba système na bino. Et yango mozomona mariage wana balibala ndenge wana nzamba zomona ngo mabe. Yangomoni na sa version baby que car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Osomona dans les bala wana ezali do bozo sala impudicité to bozo sala adultère. Donc na mission nzambe ezali honorité. Oui. Parce que ezali bala fornication. Donc nzambe akosambisa les adultères et les impudiques. Ba adultère ba sa banane. Bazali mutu oyo abala mais azokende koyiba libanda mwasi moko abala te bazokana mutu abala donc ezali adultère mais impudicité eza bato babalani te mais bakutani bavanda esika moko bazobota bana bazomaka botel na banini mais bobalana te bohonora bolingo na bino te wana ekomi impudicité fornication eza pendeke moko ezalima bato oyo boyokani kabino mibale bokute na rabis bokute na balabala bopeseli baadresse bopeseli banimero bandi kobengana ale mwasi okota na ndako na yo ekomi fornication voilà saka yango ndizokotisa mabe na mokili yango tekotisi mabe mingi na mokili papa fait ça car na tiré le mot wana papa mais ça bongo bato basali da ba présentation akende ko se présenter na fama mwasi ke ngai Évangile Cédric Makela ne se présenter ce moment la bino azate c'est que bazali pas na ngai to comme bota déjà bana pour famille déjà après à moninga déjà présentation ça libala te présentation pardon et ça loko na mutoye pona osenga loboko ya mwana mwasi okomina nuna autorisation wana te
ya kozwa mwasi obandi kobote bana obandi kovanda avec mwasi na mbali bozosangisa nzoto non wape na kwela kana ba mitifi wana nanu honore mwasi na yo te nanu honore bolingo na yo te oza na priorité ba makambo nyonso wana te présentation eza bongo te lobake famille ya mwasi ndenge oke kose présenter bambo balobi ke papa lokola yo ye topesi mwasi kende na ye là c'est autre chose napesi nanga babiloko wana te là soki bango mo balingi parce que soki déjà famille ya mwasi bandimi yo famille mobali bandimi déjà mwasi wana bapesi no priorité wana même na bisanza boze épargner boze épargner parce que napesa exemple moko nzambe amemelaki Adam mwasi Adam apesaka doti te Adam apesaki mbongo te apesaki longo te pa ya nzambe ozomona lokola nzambe aza papa ba papa ye moko akamati mwana ne ya mwasi oyo akreya apesi Adam azalaki na lisumu te ekomaki lisumu ntango nini ntango baboyi kotosa maloba ya nzambe baliaki mbuma c'est ça donc batelemeli baloba ya nzambe balembuma nde ekomaki lisumu mais kovanda ya bango nde bazalaki mwasi na mbali na bolingo ezalaki lisumu te yango na konzalaka bandeko ya babranamiste babika a Eve asalaki péché ya impudicité na nyoka bato baza bato lokuta bato ya balobake balingaka Branham koleka Yesu yango wana dossier kutu misusu yango wana ozomona donc ezaki mabe te parce que nzambe moko mutu ayai kokamata mwasi apesi pa mobali alobi botondisa mokili alors mwasi na bali batondisaka mokili na nzela kotala na boye te na nzela kosimba na boye te ezaka na nzela kosakisa nzoto to nzambe esapesa bango priorité ya kosakisa nzoto yango moni meme bango bazobaki yo nani mwana liboso kaya azalaki mwana ya serpa mais bato baloka bango bana lokuta kosakana te kaya azalaki jamais mwana serpa omona be bible ezolobake Adam connaît sa femme connaît sa femme on doit reconnaître ayebiye na lingala ya facile bande ko bali bisangai basanti nzoto to Adam asangani na mwasi na ye Eva sangani Adam sangani na mwasi na ye nde baboti kaye ezeki bona nyoka te c'est ça donc ta onde balembuma wana nde bakotisi suir na bomo na bango na bolingo na bango nde nzamba benganaki bango alors lelo soki lezo kontra bolingo nanu bobalani te bobandi kosangisa nzoto nanu obebi na fama mwasi te babiso bakonditione okosala mpo ozwa mwana mwasi wana obandi kosangisa nzoto nanu mwasi wana opresente na famille na bino te mazoya na nkuku azwa kolala pa na yo déjà bosi bobebisili conjugal elibala oyo ekozala protege te bozali ululu liboso bademo liboso mipepe mabe liboso moni satan voilà. Merci beaucoup Papa Vincent. Et donc il a vraiment passé parce que batumi to ba oyo ko muteme ebeta bango po mambo otangi oyo bate belé na mukili baza na se makambo wana. Ebele babala na te to mona ba babala msuna banda kusoto tamboli mingi babala na te. Asente kala mona sali geste ayotiki ba nzu robota. Asente mona msuso mona mutusu aye na libala famille tomboki. Mona biso. Mais tant ba oyo ko passer version memangambo nana manga yo mambo lo bana bango oti musa makambo bo na solo ba makambo za na bible na solo ba makambo za na bible omoni ki mwasta mobali oyo nzambe atia biso na mukili tozo gérer ngo mabe oyebi même na domaine na libala mwasi oyo ababala ye ndenga na bala mama bene boy na bala officiellement asa jana senga na kingo même ngana zala senga na kingo na ndenge nini pasteur po na nini bible soba ke mwana mwasi o babala ye ba honora ye akoki jamais ko se séparer na mbala ye soka kabona mbala ye atika la libre libela timo bado wana kokufa en punition mais je te dis la vérité en punition soki atoko bala mobali mususu bazo commettre adultère. Mais bon, comment on divorcer même dans l'état? Famille dit que Mouta Vincent, na maman Bénédicte va séparer même dans l'état, même la famille. Maman Bénédicte a moni ngani mususu. Na yope, na ngai pe sura ke bala mwasi mususu. Na so commettre adultère. Et ça pour na ba cité na mibale susu. Bino mibale, bozo commettre adultère.
Mais le coup, est-ce que mobali mutabala ka mwasi? Mwasi azalaka lié na mobali. Mais bala azalaka lié na mwasi te. Surtout mwasi. Mais tala le loba simingi abebe na Vincent ayeba non valable la moko. Abeba non valable akeba fibo. Ozo sikoyo suiru wa dezo zwa batu. Bato zo bazo kuma exposé par Satan. Ya umukile ko mobeba. Oui, bozo botabana ba impoli. Bozo botabana bando yo basa nime na muluma be bakuluna bana basa na reso ba parate o bano basa pidi pour nini parce que source na bango est-ce que ba bimi ba oti na suyi. Merci beaucoup papa. Ba verset c'est beto ko pesa ngo. Papa Vincent. Na premier verset awa o ko tanga ngo. Papa Vincent, bon sikoyo mwana oya botami na suyi bongo soit koli asa ozala mwana malamu. Mingi omone kayete. Namona ki? Aboma ende kona. Bana babota mana suyi bana na makambo be na famille. Bana na makambo belé division, manque d'amour. Ndana monte ke mwana boy mama na. Tozo mona ngo ozo sala mama kasi. Papa na mama mwana za na mbongo belé. Papa na mama za na vimoko ya médiocre. Mais bana bakipa parole bango te. Et ça mama kasi. Mais pour nani? Obi bana mingi babota makana libanda ya mariage ezali honoré. Bazalaka 90% ya ko s'exposer na mabe. Ya ko s'exposer bana mabe. Parce que bana na babimi na mukili na kati ya mokano ya nzambe te. Na se ya protection ya nzambe te. Moi ba battre la mesalité. Ba s'exposer. Mi pepe no so mukili ko kotela bango. Yo bana kofinga bango bana mabe, o bana kofinga bango bana ndoki, o bana kofinga bango bwana boye, mais oboti bango na ba condition nini? Papa Vincent, une question moko boye, est-ce que si on honorer moi si na ona famille na yo na famille ya moi si. Si on oye ba ndenge niki wana moi sa vie na to mbala vie na. Ah wana siko kila makamu susu. Problème si c'est comme na mabala ngwana ota ona ndaku boye na honorer na ba famille ndoko na ndaku boye esimbate. Parce que batoazo to sa banza mbete. Parce que Bible zo ba nini? Femme soyez soumise à vos maris. Oui, à ton mari. Et le mari aimait vos femmes. Donc papa l'homme valable. Oui pasteur. Baso bato saka mibalité. Basi oyo ba mikisaka biso mibalité. Baza na libanda ya mokano nzambe, pe baza na libanda ya bunzambe. Ata babala yo. Ata babala ye. Azo mériter libala te mwasi wana. Bible lobi ke mobali a ko répudier mwasi na ye en cas de fidélité. Babi te ke en cas d'adultère. Infidélité. Nana tanga na mingi te me na bi ko distinguer quand même ba mot. C'est ça. Na kasi ba français, ba anglais, ba américain ba so andabiso. La Bible n'a jamais dit que mobali a kobengana mwasi na ye en cas d'adultère. Bible lobi à côté. En cas d'infidélité. Donc la femme qui n'obéit pas à son mari, c'est une femme infidèle. Ils ont plus qu'un infidèle. Mais ça c'est infidèle. Moi je suis une mobalité. Attention mobalité. Abanga mobalité. Mais c'est une femme infidèle. Infidélité ça m'a rebellé. Ça et ça pour n'attaquer quelque chose qui nous bali banda. On déjà plus pire. Dans ma cabane na mike ya ndaku, il faut mobali alinga mwasi na ye. Netinga bofona linga mama be na 200%. Au débordé 100. Oui, pas mais 100%. Fona linga kaye. Yo mo na des moi comment ça va? Moi la bengi. Moi depuis on va na bengi combien de fois? Attends 1550 fois. Voilà. Moi comment ça va? Tu vas bien? Tant que moi comment on a besoin de dérangement. Moi je suis pas pour avoir dérangement. Mais j'accomplis ce que les Écritures disent. Voilà la Bible. Moi si c'est la Bible. Babi que mari aimait vos femmes. Mais tant on a benga moi si nanga nazo tungisa ye nazo bonne ça malamu. Donc moi je sentir que mon mari m'aime. Au fungula papa. Tala, na ko sombele super wax. Na ko sombela ye mutuka. Na ko sombela ye tout. Mais ce qui m'a bien na yo kenga na moi si mususu. Elle ne sera plus contente. C'est ça. Contente. Oui, oui. Ozoyoka. Bon, nous avons le chapeau ya liebo. Et tel est ma conti mi balete. Basi msuba bomaka libana pona zuwa. Tellement les nyumba ne mingi. Atu bana bana bosi mususu a craqué.
Ozomona. Oui, pasteur. Il faut payer moi si à tout ça mobile naie à 200%. Mobile pas linga moi si naie à 200% pour souiller bolingo na binoté. Alléluia. Moi ça sont sa parole, mobile pas sont sa parole. Alors bilan balesco vous allez sous protection. Yanzan. Voilà. Wana mwana sko eza bande kwa bando kia famille, eza bato libanda, eza la bando kia libanda, ya ba camarade, banini, so ba giba ko tansoki na bolingo na bino, bolingo eza protégé divinement. C'est ça. Parce que bozo sala bokano nzana. Mabana mingi eza protégé te. Yo mwana ki baboti bana misa to mapanzani. Baboti bana mini bapanzani. Akia bondo malo basilani. Tout ça banini, mais soko tuniye, bobandaka bongo ote. Mobala botine mwana santé to moi si on y a santé azomona ke yenda zala aza La plus belle, le plus beau mutu malabu ko le batonyoso yanga za ko pesa nzoto momona ntango moke biloko esili diable akota ka panzi bino akota ka parce que boza protéger te ba mama na biso akala na ba papa kala ba balaka ba mana so ba aja bana mike neti ngai mama na nga boti biso 10 na mbali moko. Oui. C'est bien. Na mbali moko. Mais le moto mona moté na. Mama nanga yebisanga boye po azali pe mwana nga molimo. Alors binga depuis la kota na ndaka libala na ngai. Na kota na âge à 15 et demi. 15 ans. Mais comment ta mwana nga liboso na âge à 16 ans. Mineur. Tala ya na biso liboso. Maman Marie. Ouais. Soki maman zaki en vie. O so ta mona basa ko ba camarade. C'est ça. Osomona biso maman na biso tokolaki maman na sosana nous gêne soka ageti kabino na classe bato sokamo botala ba maman makela voilà mais baba tengi bala pona nini bazaki très soumise trop soumise mais elle est loté ya lelo otie ngape na tie ko lobi ngape na lobi na sala mona moi ça solo balomba na ye yo kasi yo nyoko la ngai yo kasi kana libanda balinga ngai te batanga lito ite mais c'est grave na sala mona sa zo balomba na ye batanga mbali batanga pe yo mais c'est grave na sala mona mobali azo bana mwasi na ye tala ye kuna yo pesa mwasi yo bolinga ye pona ni aso sala mwasi bakanai abomenzala cher moka na kamba batebele alléluia abinga depuis mobali oya linganga depuis balanga yi ata foulard na sombelanga te ata mouchoir yo asombelanga te bon va vivre en ndeni mais mbala linga moi c'est la yete la Bible dit que Marie aimez vos femmes ngako linga teke mabela kufanzala ngako linga teke na zolata yala tate tout na même temps to zaki na bolingo kimakangu nazomena ba magasin chaque semaine tout le monde soko lingi muko so sala mission abake mobana nga solo ba makambo solo na oyambaye na oyamba nese ko la ta danger nese ko linga mosa nga ta danger ozomona mais tala ba misusu azana 882 pantalons ba 555 mais moi ça ça n'a pas pas moi mais mbala kinda musala mosa kinda raté azana ndako azotala bana azola valeur ya moi c'est ba na kana mbali na ye le valable ceux qui olingi ba to ba respecter yo ba ba valeur na yo ba notala moi si na yo na ba na oboti oui mutako sa yote fungoli bande ko makasi ya papa Vesa mibali oyo basaka basi ba kanai asiri ko mke na otika maka bloka wali ate boy na boy ngata za me content na ko bo mama kibenzala te parce que bible lobi ke moi c'est ba comme une autre moko c'est ça makiba ta za content comme me content pardon ay ko sala te ke mana zawana alete ya le akia lali nai ouais ça sous bolingo te et ça soumission te avant servir mobilité bamsu bo sala ngo pa service yana lobi ke base ya mabe ya mukili e bande na makamuna na bolingo bato so respecté te oyo nzamba lobi nyesi koyo ba fruit ya batuana bazobota c'est ça lokola ba mareza honoré te bazobota mabe ba race mabe ne ba race o ba même mabe na mukili ko bana kaye voilà merci beaucoup papa Vesa ouais papa Vesa ka ne mutu ako fungula biso ba biloko ngapene na kitsa wa na zupe na roza ndeko pozali so commettre ba auditeur wana ba mamwebele
erango changer luka okokisa bébé ko nzambe honorer moi sinayo mariage ezala honorer de tous papa fait ça question mo mususu ya mukie kaka ngena tuna yo papa fait ça bongo bato baponela bango mibale baponela bango basi ça on a bango zandeni oui et ça mususu pesa la volonté nzambe mususu pesa la volonté nzambe net Abraham moi ne Isaac moi c'est abalaki amona ete amona ete ba problème ponele pas ya mona musana bango serviteur mais lokola aziraki na kombo ya nzambe Abraham yana bike nyonso sala makabalamu soki nzambe nazo guider obali dans le Seigneur oboti dans le Seigneur oligaki mwana mosi moko be dans le Seigneur ezate ke olinga kaka sero yo alléluia rapaka na kitamba na mutu po to bala pe basera ndenge wana mesimba te ozo comprendre tala plus par ba pasteur ba divorcer belé yo kasi babala ka n'importe qui donc babala ka basera Christ na l'église ba divorcer pour ani mais parce que bazo sala na kati ya volonté nzambe te kasi na église papa fait ça te na lingi sera azo yembela nzambe vol wa ba ezate ke soko bali sera yembela nzambe na volonté nzambe non il faut au bon de là on ça va concentrer spirituellement motema no na mwasi oyo motema no kotinda ebeta ozwaye to mobali ondima azala pena mobali oyo ya yo ozo comprendre oui pasteur mais le nom yo ba trois précipité ba makambu misu ndezo bo mabiso surtout ba dimanche ba sende ba de l'église ba mi casser azo table azo kota boye do wala atiba nini tanga za koyemba kolonanga yonde mobig surtout la chorale voilà yo kono kufi on kasambu mamabe tala nazo ba mi kolona église place à mabe akopona mibali na basi place à mabe eza l'église ah pasteur bo place à malamu sko ya pona moi c'est wapi eza molimo molimo eza wapi eza la molimo wapi molimo evanda kana eza la kata volonté nzambe na yebi plupart ya batonga na iba balana baponana na kata église ba divorcer ah na volonté nzambe frère na sœur eza volonté nzambe te eza bonzoto po oyo nzambe apesi ekabonaka te bible elobi que personne ne sait pas ce que Dieu est voilà oyo pela nzambe asakisi la volonté na ye bokabona te papa fait ça mais là tant là ba verset biblique mususu ba dit que non so boza doctrine moko faut bobalana entre vous bobalana bino bino za doctrine moko sko ndenge ni to balani biso na biso eza question ya doctrine mon côté eza question ya volonté nzambe boza la même âme boza le limo moko so boza limo moko te bokovanda te ato bali serango a parler la langue si maman la mingi to kufa ça maman le bana na l'église ya wana mariage religieux ça n'existe pas bon mariage existe ça que ça mariage à famille au bon de nzambe molimo mosanto kambiyo osala choix mobali azolinga yo wana molimo mosanto kambiyo ezo s'appelle que oyo pena ame frère pona yo oyo za ame sœur pona yo bobalani bokende liboso na biso exemple moko ya Joseph na Marie comme que Marie azwaka zemi Joseph ayebite ke Marie azwise tango zemi ya Marie ebonani Joseph alinge koboya Marie c'est ça soki ezaka mpona biso awengo za bitumba kobeta mwasi kobimela bana kosambwisa ye mwasi andumba ozwise menga na yebi te mais bilobi ke Joseph alinge koboya Marie na nkuku parce que azalaki ame frère mpo na Marie Marie azalaki ame sœur mpo na Joseph le temps ont raisonné aboya ye po ayokise soni te nde nzambe ekosala intervention na kati ya bolingo bato oyo babalani dans le Seigneur mutasala ke intervention po bovanda bobotabana bien bozala béni c'est Dieu l'homme valable ezali misu na yo te eza matoi na yo te misu ekosaka matoi ekosaka. Merci beaucoup papa Vincent Makela pasteur Vincent. Alléluia. On a koyeba mwasi ya vina so na oyeba ndenge nini kasi na bakina pasteur Vincent za mobile ya vina nga ya on a lobité fona sambe ezali libondeli muumbu oyo ya Abraham alinyake nde lukela Isaac mwasi Abraham kuta pusaki mwana tante agele moko pona po beki akosalere esengeli nzambe da ponela yi ozo comprendre muumbu oyo ya jire na kombo ya nzambe ya Abraham ya nkolo na Abraham
mwasi oyo esikanga nazokende oyo yo poneli mwana mombu na ngai azala mwasi oyo soki namoni ye tout d'abord nasepela na ye et puis ya mibale azala mwasi oyo akomelisa so nasengi ye mai amelisa na ngai boko mai kaka ngai te amelisa mpe na banani na bapunda na ye bashamo bakutu bapunda te bashamo oyebi papa non valable shamo pa tonda mai ifo amela mo etono oui ozo comprendre oui. Alors sikoyo mwana nani serviteur wana aroma pesenge biloko ni soke ne baye na mwasi ataki yango na kombe de na mikongo ya bashamo oui. Po mwana mwasi wana asaka batour amenisaka bashamo mai asaka batour ayimi imite to beza soumission alors bilobi te eza obéissance très profond donc et tellement que mwana mwasi oyo même na ndako ya Isaac azala soumise pe azala obéissante. Alléluia. Ozomona? Oui. Mais biso na kimwakangu kutu bozomona obengise na 8h boy ay na 20h. Ba réseau belé. Et zota santa ke oyo ozala problématique. Amen. Na sala mona mta fiança pesi mbongo abilambela ngai ata ndunda ka mai. Na soso otumba. Yake alabelo mususu. Ah. Soso ezate. Azuma makabati wana. On appelle fidélité. Mais c'est fidélité. C'est la fidélité. Comment Tala, moi ça salama pas sepelisa motema mobali na ye. C'est la femme qui crée l'amour. Amen. Ce n'est pas l'homme. Amen. Moi ça salama pas sepelisa mobali na ye. Mais mobali a salama sikoyo pona nini? Kolinga mwasi. Pona kolinga mwasi na ye. Moi ça mona que oui, je suis aimé par mon mari. Pona ko kokisa ba posa ya mwasi na ye. Ya wona ki Bible biboyi. Na lo bango? Lo ba yango papa. Bible biboyi. Mwasi akobota na nini? Na passe. Na pasi. Mais ba posa na ye. E ko fa de pa nani? Ya mobali. Et pas mobali. Ba tango na Bible na Genèse. Omoni bambelo bambaka ba Mario et pas ya basi. Ake ko taliba na pas basi. Basa barasi mabe. Bon ba mibalo. To basi wana basala ba basa botutu. Bon mibalo basi ba pesa ba mbongo ba ba amoni ki mobali akokate abia yedene mobali na ye apese mbongo adon. Mobali abala na motoki na ye. So ba umeli ba 10 ans de mariage moi ça mona ma possibilité bino zombongo to faciliter tâche. Mais ya wana baso baby ça. Mi be kwa ni balati. Moi ça mi balaka te. Yo kancho ide mobali o mibali yo moko mariage on osala boy parce que mibali il faut mobali nde azwa motoki na ye nde abimisa ko na mwasi na ye mais mwasi moko parce que mwasi eze tumbuté mais ezali loi ya nature nzamba sala mwasi passe na ye ezali nzamba sa pesa ye ba posa na ye ezapa mbali na ye mais ye il faut akokisaka oyo mobali alingi. Alléluia. Yango moi ça zwaka zemba la zwaka zemité. Ozomona? Oui. Mobali mukomota ko mamu akoma ze mais yo za mwasi bazo tozemi bazo botisa yo na souffrance ya douleur d'enfantement ba zemi na ba caprice na ngo na mo soke ko mibala mais oza mwasa libabero. Wale na papa Vincent Makela. Oza mwasa mututu. Ba ne ko bele bazo ko sepela na dédié mission côté ya bana nyo surtout ya nzambe yo bayo ka malo nzambe ba. Ndako bele moko na ngi bo sala émission na mama Beni. Oui. Na ko kabela mama Beni mbongo sikoyo. Hein? Oui. Mais tant somona na pese tant somona par exemple 5000 hein. Mais on a moi tant muke ango so ba secret. Sombela nga secret. Mais ça na mbongo na yi. Na ko ba to ko ça na mbongo no mbongo no boyno. Mais tu na yi. Na ko ba anoto pese ko mbongo sikoyo. On mona tant muke na sombeli. Ah, on est bon. Il faut oui, il faut qu'il soit là qui mobali elumba kanga, moi c'est kanga santarango. Ataza na mbongo na abobino mebo zimbongo ndenge ma bombi ya yo so ya yo susu. Mais asala bi ponga na en charge. Na mona na misala mo parce. Ya go so en charge te. Na mona musala mo wande mo to no sala. Alors sala na fiancé na ye na je salaire pas ça za minanga. To za salaire moko. Peut-être un petit exemple $100. Biso si to salaire moko. Moi c'est à bombi ya na poche. Mais mon bal mo ça ele ba dépense. Bon ba so ça ngona mutema mabe. C'est ça. Ndamso exemple mabene. So ngana pesi mbongo. Mais bilo so sombaka. Tant que mboka na pesier ngape na éviter somo na mona ma pampex comme ça comprendre oui
akena wenze boye mbona pesa qui est insuffisant à maximum 2000 kana mbongo wana Moi femme sage une sage femme bâtit sa maison. Alléluia. Donc bolingo ezali base à tous les mal dans mukili. Merci. Bato bazali ko to santé ba principe ya nzambe e mabezo kota mini mabezo kota satan azokota mukile baby. Merci beaucoup pasteur Vincent, to vraiment ko kende vers bozinda za mission mo kitoko. Mais ba version sur temps ngote hein. Attends la prochaine émission to la na mo ba ça aussi mais papa mais c'est ce que la question moko. Est-ce que vous êtes vraiment obligé mobile mutufa bala? Je suis pas robala n'était ils ont obligé fera au bala. Oui, on dit bible elle la biso répondre la biso. Ce qui bible le ba le pour na temps habité dans Josué liwana temps ni kuna. Pesa ça 5 minutes quoi. Ce qui bible le ba. Merci Josué, avec ces 5 minutes. Au côté de la biso mukana Matthieu. C'est la bible apparaît en moment temps. OK. Au moment la bible le biango. C'est ça. Matthieu 19 verset 12. Bible le dit que bano so babenga maka po ba la te. Bon so babenga mika po ba bota te. Matthieu 19, 12. Yoka. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Oyoki. Zongela mo so batwa yoka. Bon so wana limbola. Oka ko fona bala. 19, 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Batu mususu. Ba bengama ba botama pe na mukili. Mais ba komba indique dengo ba ke ba balite. Depuis ba na libuma mama na bango. Nzamba tire bona mukili po ba bala te ba servir nzambe. Neti ba Paul. Alléluia. Donc Paul a tiré la robala te, je sais tirer la robala te. Pas condamner Paul, c'est que ça non azana. Nana on condamné Paul. Et ça ndenge nzamba tina mukili. Qui a botaté. Soki Paul a balaki, a botaki, ministère ngo beba. Alléluia. Pa benga mandenge wana. Batu so beba na vina boko na nini? Ana mukili pa balate, a botate ma forcer. Et memele li ouais memele ba malade memele ka mebele. Moi ça katio kingo. Voilà, mo bala bomio. Bana yo boti ba bomio. Oboti ba ndoki ba leyo. Potentiel nzamba atino mukili po botate. Batu toki on na Bible. Na Bible. Na Bible oui. Yami balé, batu mususu ba komba unique. Ba balite ba botite po na mukili. Net nenge ba sango nenge ba jira. C'est ça. Et ça fait ma bête. Bon ba bi ke poto ça nzambe bien et sengeli to balate to botate. Est-ce que bato ça rango papa veut ça? Ba bota répéter ya solo. Bon. Nete so ba boya ko bota. Mais ba ki ba balate. Po na ngande na compréhension na ngai. Ndenge na mona la ba sango. Ba sango nde ba sala ve ba balate. C'est ça. Donc sango ko kamata mbongo te akepesa ndenge na pesa pona mama bene abali te. Baloba te ke ba sango ba zwa ba cité te. Ba te ba comprendre te. Ah oui. OK, sango bela ngobimba. Azui mwasi. Oui. Mais ko bala ndeza mabeba ko bala te pona ve ba bakati. Moi ça commettre adultère. Yo ne so comprendre mamna. La Bible ça on sera beau bali honorer te. So qui honorer te, les adultères te mais au bout qui vient na basala doctrine na bango. Ko bala ko bote za bien. Mais pona bango, po bi ke bansu ba komi bongo, pona batu na kibomoto na ye, amon ke pona sala nzambe bien. Na ko ba na ngate pona lobi yango. Oui. Pona bi ke po bozala bien, na sengene ba célibataire, bozala ko nga bo ba na biloté. Po muto azobala, akosome kakata na nzoto. Abili ka mpa solo. Oui. Po mi kakata na libala, et ça so ba passer to sorango hein. Alléluia. On m'a suivi yo na mo so plein compréhension. Obundi. Banso mona tipi Mbappé. On dit côté ya boye, ça sous moi ça tu mal à l'aise. Moi sur on dit côté ya mobile là tu mal à l'aise. Servante boka sili pona nini. Pona libala. Azaki tout fait tout flamme. Sora le bibilo ka tate zaliawa. Blo ka tate zaliawa. Mais depuis bala po. Yé pena bala po kabwani. Mato ba na mbongo, et puis abale pe servir Dieu, mais ba umete ba kabwani. Ngana lo ba. Aligné na été. Ai moi s'aligner na été. Ngana lo ba ka ngo même l'église, so ba sali 5 ans. Baba c'est comme ça pour ce soir. Na faut serviteur. Ba le cas 5 ans.
Papa fait ça ce que le bon pour les Nzambe muta inspiré que nazai komona na ba vision ba balani mais ba so séparer ban pena yebisa ye alobani abino pe église sama lo boliko mona ka bato ba makambo siko to suka wapi l'homme valable Dieu parle nzamba la kisaka ba makambo mutako surtout dans le domaine liba des sacrés liba les institutions mobimo nzamba sala et ça sacré yanga bi faut ça honorer soko bali liba la oyo et so honorer na miso nzamba même so batute mama papa na liba no sala boy obwaki alobi boy ya liboso alobi ke bazabe niki pona babota mabongo ya mbala bi bazabe niki pona mokili bango moko ya misato alobi bazabe ini pona royaume de cieux nzambe asaba bala te ba bota te nzamba prépare bango pona bokonzali ya nzambe basela nzambe bagane pe bato mingi bakene bokonza nzambe mais lelo on se forcer kaka moto ebetana yete nenge na mukina bala na bala nzambe na lola na bala surtout basi pona libala ko bulongo na ta mutolu abwaki oh mutu mtabenga mana lenge oyo nzambe atinda ye est-ce yo ko obligé mutoka Jésus bala abota jamais ozomona sikoyo voilà mamna ko bimisa mbako se bele me bokemba mingi minute ngo kemba mingi makamba ya ko sanze ze bele Seigneur je sois ba de minute on a souka déjà to déborder pour tout vraiment à la prochaine émission to ça la continuité nango vraiment ba na nzambe bon tenir biso ba à la prochaine émission bon j'allais toujours édifier pas papa fait ça parce que domaine à libala mariage des mozindo tono zindango maleme poto faire mais bato alobela ngo te bato babanga ngo peut-être ezongela bango po bato sara ngombe ko à 100% te vraiment tomi parce que souka papa Vincent merci beaucoup nous représenter dans l'émission pour lobby kitoko un mot de la fin pour l'émission pe na ba salutation ba ndeko balandaka yo bandeko andi biso domaine libala za et ça glissant et ça glisse très glissant. Il y a un moment même attends va passer toujours divorcé, va dire que va sont divorcés, va tomber dans l'église va kangi bangoli libala et utaki na nzambe bokena après 6 mois baza souté na sina bona bato babala na église l'homme valable babani lundi na bandani lundi zo libala kufi oui une semaine à mariage bon bazaki na fiancé été maman bala na ibo bazaki na fiancé été babandi pena bato makepla libala pena babalani mais basaka une semaine libala panzani ça dit à quoi tokuti mwasi na libanda mobali na ndako po basaki na mili moko ya mokuse boy yo kasi ngana ko tula yo ka de nyokama na famille yo kambali pe kende Jezabel yo pe mwasi Moloch Diaboulou Yuda une semaine après ça dit à quoi pasteur c'est que mais bato babina ki baliaki mais babalani mais babali na kati ya bunzambe te basade ki shwa na nzoto aboni banda costume bien abona jean bien kitisi boye mo mbongo po le mabale mi ko maka na profil bato zo bala na kana ba profil aboni banda Facebook maraboko il faut que tout na nzambe ndenge muumbu ya nani atunaki ya Abraham ndenge boli nzambe lobaki na Joseph Joa Marie aza mwasi na yo c'est ta femme est-ce que lui ça la makasusu rien jamais tosoba na pola bentere bato ba mona biso or bato ba na poto mona biso te po makamino bo bobika na ndaku bato wana ba bobika ngo te faites attention. Alléluia. Alors na pesi mbote mingi na lobi bien très clair na ba de baza ma pose était ba CP makasi et là nous la tiens ba CP ah si po émission qui kitoko po au fungoli ba profondeur maman boye même ba pasteur belé ba les kana ba réseaux sociaux même na la TV ba lobela ngo te papa na ba le kamoko oui okoyamba bango nangi pona tembo oyo to bandi oyo okoyamba bango naza na bana msuna église oyo nga nazo kamba balingani bepa na ngai nesonga bike ma papa nde bozolingana boye eza volonté nzambe te bati tembe papa salaka to balana babalani pe to balingani pe baboti flipa na bo baza basuna bolingo basuna libala te basuna bolingo te luka bango tuna bango soki na kosi tuna bango major pour et pas tomber na ba erreur wana to luka apôtre major zo bala ngana boya yango nabi nzambe sanga mwasi oyo kozolo ba problème c'est pas ta femme apôtre major la boya yamba yetu nai leto suka wapi oyo mo sa azo ba apôtre major so to fele keska mona oboma mwasi azo ba na musala ya nzambe na koboma yo na koboma yo to na kobomisa yo
apôtre major mananda kwa na maboko pamba oko zonga maboko pamba pantalon ka na slip na chemise slip mais na pegi sakaye le la comment on peut ça bateau témoignage papa lo bakango biso to mona musika lo valable to ça une expérience na domaine na makamboana na pesi mbote mingi et pas ya mwana ngali ya aux États-Unis est-ce que motema ya magigi vanda ka pesi motema ya lever vanda papa magigi na pesi et Sylvie qui garde les États-Unis mbote moi na nzamba pambola yo na pesi Job Bolibana na États-Unis docteur mbote na pesi Moyuma grâce mbote na pesi Jonathan Mandila na Suède mbote frère na ngamo tozo zela ba promesse na biso nzamba osala la grâce na pesi PCR Cynthia Molandi munene ya CLV TV kabola partage ka émission na pesi ya des expériences na France mbote na mo cinéma mama Brigitte Solaki na sepelaki na motema na ngai mwasi alibala ya benga mobali alibala nzamba pambola ye na pesi Mimito Maduda mwana na ngai mbote na mbana ye papa yava oui na pesi mbote na pesi mama Mati mwana na ngai na papa ni sembote papa Edi na mwana profite mama Nancy na pesi mbote mi nyonso bosalaka nyonso bokanisaka pona libota bana nzambe na bomo ya pasteur Vincent nzambe le kana kofuta bino alléluia seri get simau na pesi yo mbote mingi seri Miraesa na pesi yo mbote mama Esther na pesi yo mbote na mwana ngai sœur Esther mabengi le diamant noir na mobali na yo comme mobali na ye David comment mobali na pesi comme le kimaka mingi mais il faut to ba comme na et to na pesi no mbote vraiment bolandaka bemisho boye oza ko édifier et ko sala bongo malamu nzamba pambola bino na succès no pesa famille na mbote ma Marcelo fibo neska motema na ngela laka Makibe mama Benedicte Chipatoka Makela nzamba pambola pesa obala soko kumisaka yote boyo moko yebesko kenda kola pambola bino. Merci beaucoup Walezalaki le révérend patriarche Vincent Makela l'homme paranormal docteur enseignant mamouni soto ye comment na pesi yo merci beaucoup papa Vincent Makela pona mabomba mi ozo fungula bana na nzambe oza bénédiction mingi pona bana na nzambe merci beaucoup papa mais bana ngotala bémission yango mingi te bana nzambe baliba muki linga loko bémission boye ko zonso na nzela mais balinga ngote merci to comme vraiment presque na suka émission merci na ndeko ozaki vidéo depuis ne bande kino na suka nzamba basala nzambe ya lola amona yo apambola yo na bosani te famille Makela na beyi bino 3 fois famille Makela nzamba apambola bino ba promesse minene o musala nzamba lobaki pona famille ekokokisama pe famille na ngai o tozama oti na lola famille Bereka la pesi bino merci beaucoup continuer toujours na se makolo ya musala nzambe boyoka toujours pe bana nzambe surtout ba masa na ngani surtout ba ndeko na ngani surtout ba lingaka Cédric Makela la pesi bino merci Josué Liwanda la pesi merci pour la image caméraman espace Fibo chauffeur à papa Kamiti do bandera témoignage na yo la pesi merci au la l'émission oyo Achimike la reine mère gentille Achimike la pesi merci pe ba jeune nyo so zalaka peu fidèle na Achimike comment tu l'as gagné dimanche zalaka peu fidèle non, déjà fidèle, déjà que là, mon seul fidèle. Toujours fidèle, Camille, maman, mariage et ça, bon, on a toujours dans CLV TV. La PC Bagène, il y a des bébés canaux, surtout beauté, ça va bassiner à Mibali. Vraiment, il y a le coup, tu comme presque dans souka émission, si ce mon thème, tu comme presque dans souka papa Vincent, tu cabonara na au revoir. Tu faut ça pas amen, merci beaucoup papa Vincent. OK. Ciel ouvert, na nzambe mani loboko na tata esemwani likolo banani ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.